Est-ce que bien artiste fait rigolo la loi qui salon? Artiste m'ta loué salon. Ah te kay lopang. Producteur thème artiste te producteur a banga qui te même bakolo a 10 minutes ko c'est des salles boité. Ozo monete que ba billet zo sala na maboko ba. Ce que ils ba billet que faire la loi qui te. Ba billet ko se retrouver dans restaurant, c'est que faut faire à s'approprier marché. Il y a une salle de fête type na obeta concert na salle de mariage. Au pesi mbongo. Parce que baboy ka risque à 10 minutes. Ce qui robeta parce que il y a salle pour na tembe. Pour na faire. Pour na c'est le lobby après Wingé après mes hommes il y a fait 2 fois dans la salle moro il y a monnaie va consommer. Tu vois les terrain basket ils ont 7000 places. Tu as vu comme arena on attend fallait abeta hôtel Accor Arena en 2020. Oui dit des places congolais prononcées à Bercy. Aux Arabes Bercy. Mais quadra lobby que yé muta bandango mais soit bandango quadra yebete quadra akantia que toza na monde au bango bazako sala succès quadra tona respect belé pona to yebi kazako sala succès na étape au monte mikolo azoboa kaloko mone matisa pantalon otala ki on a rep matisa pantalon boya kaka boy wana otumbola aluka ya base atumbola aoboa kela jibet yo gante au moni vie lokwa mi fingi saka eza biloko ya boye et pas bateau ngate yote ngana ofinga été mais ba warrior ba cœur sensible vous comprenez tant via le bibo ba warrior ba yo kaka te tangela ngai 5 chansons ya faire et ça sangisa na volume 1 à 2 ezote kama wapi ba bengo na na âge faire azana ngo 48 ans malgré balongolier âge mi bana bité soki Adidas Arena et comme il faut beta ngo il faut quitter ça âge il faut pesa âge à bal azobanga nini apesa âge n'est normal 46 ans 48 ans mais batuna ba publier la page 46 pour na bazo publier pour na nini pour bazo banga peut-être na Adidas ba il faut ko quitter ça âge pour ayeko beta Adidas ayeko beta sala munene na poto après 13 ans. Parce que le concert, il fallait qu'il fallait remercier. Combattant, tu bien combattant, tu vas bokechu, iso, tu vas combattre, concert, il fallait mais tout le monde n'est pas fait rigolo, tout à fait d'accord, soutenir même artiste. Parce que c'est un impact, c'était les seules façons. Bango ba frappaka et pas mouto azali kolo. On a pas lien internet, il faut pas bêter dans il fallait. Ce qu'on fait, ils vont gagner quoi? Vous faire la bafane. Parce que non, ceux qui vont attaquer faire ils vont gagner le. C'est Léo, c'est un warrior s'il te plaît. Il vit que de ça. Comment on dit bon on a YouTube na ba page. Te azam master ya fali. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata. La présentation de Gatovi Sarabino ici, actualité oblige, parce que Dieu Lomata Lelo, nous sommes Koba Plus, nous sommes toujours dans le Bandimi à Lingomba, nous sommes abonnés à Koba Plus Bongo. Lelo, vous s'abonnez massivement, tous en besoin de venir, like, commentaire, parce que j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir pour vous encore une fois notre invité Christian Epesi Solo. Parce que ni ne pesi solo naende ngana bino to découvrir longo parce que tu as sur moi quelques sujets d'actualité mais avant déjà de passer la parole à mon invité quant à moi je dis un grand merci à Gloire Dioza au four derrière la caméra pourquoi pas aussi un grand merci à Lady Mlemba notre cordon un grand merci à l'administrateur tout Yakoba Plus un grand merci aussi à mon vieux Bruno Lubika l'argent propre mbonga soin aya jojongonda humaine était avantageuse de patron éternel pourquoi pas aussi à Chanel la parisienne et moi Sinzambe je te salue et mon nom appelle Gloire Moulema le sniper pourquoi pas aussi à Maître Carole Chaminga le jeune Dibaro Tobo son arrêté balobi l'unique et le CED des codes mondial les patrons Willy Moucheni je te salue na mon nom appelle Babi Fondation Willy Moucheni je te salue mon vieux un grand merci aussi au boss Rigel quoi mixage quoi mineta Babi Belé construction agence toujours na maboko masananga Chris Mbemba Yokeba surtout sur le même langage déjà na Gloire Dioza au fond derrière la caméra parce que bande ko botenir sur regard belé tout ça vraiment na bandal de on nzela quelque part mo ba brouillard des alara bande ko so ba ça ba misala mais tu veux quand même ko
Kosola, ah, tu vas surprendre des petits solos. À qui je dis bonjour. Ouais, bonjour, Dieu le matin. N'a rien toute la question. Bruno Lubika, mbongo propre. Bruno Lubika, mbongo propre. Bat na yoka bona mon pote. Mais ce qu'on a na kwa kaete. Non, on a lié mbongo on était na yebi pete me na yoka kae. On a Bruno Lubika. Bino to lié ka mbongo na osande. Il y a kapena episode donc chaque Bruno. Qu'est-ce qu'on a osande? Te ayokio. Neza mo déjà mon mbongo propre fait na Bruno Lubika, je pense que petit solo yo. Comme là, les qui n'avaient pas le président Bruno Lubika, Pierre Kaya Janvier, Tina Marceau, Janvier, ça a 66 jours. Donc voilà, vrai Bruno Lubika, celui qui avait pesé solo. Et ça, c'est bien. Dès le matin, on a aussi salle de sport. Pour mes collègues, il faut travailler beaucoup. Comme nous avons ancien MMA, nous avons une salle d'entraînement. Ndesi ngana zongela mo bantrema parce que MMA ngana ba kufa ba beta kablo ko ngana bunda tozo mona ate bazo kisanga muki et puis muto eloko ngo zo kisanga zaidi nzaka muto ngo ka beti ko ezuinga te ndeto simba na ka nzaka muto ngo nizonga ezaki na kananga na tika ngapenda kuna so tuni ba biso kino champion na sala pe mukumbuso mais na zongela bantrema na zongela bantrema ko pona ka ko maintenir nzoto vu que ba attaque zo zala o monde ba utako beta ba beta ka bato à l'occasion de rien bataki oza yebe ba boule ba ngam na zozo ba attaque na chombo parce que ba yebi ba tebele ba yebi kenga na za mettre parce que ba tebele ba yelanga ba attaque ya kaka yo est ce qu'on a ba net ba nani ba ba ko ka vérité te yebi bango ti ba ton ba nani ba ko ka vérité ba golo ate ba golo wa vérité te ata mukete bango ba linga vérité te vu que bango ba sala de ya campagne moko ba tia bango na mutu nyoso fallait ko sala ifo za mabe bino ata au mona te ba lobela makambu ya fali mingi ke ya bango ndo mona biso sko to yana ba volonté na biso to contrer bango to la kisaka o fallait au la vérité fallait au sala to éclaircir ba parce que vérité to ranatina ya ko forcer te ko finga te parce que bango ba mona bongo mabe ndia on moni ba koma ko menacer biso même à mort ba ben sur le mot donc to kota déjà na ba sujet na biso parce que on relobela bango on s'adresser vraiment na bango to ba na ngamba mo so mona page na ngane ba to ba yo finga nga ngana na community Kabila na yebisho kaka ezali solo menga na anet Kabila na ota na moni musu so afinga me membre famille nanga université kara na niveau mo sa kana na ota la famille na yo membre soit disant oyebi to benga on malanda mi jabidon na yebaka ekala ke azandeko tant tozana bakana ngato okola mendeko no ko ya ko fingo bongo te pona un simple analyse ata za fan ya po ye petit pango na yebi aza ko no aller fort ye jeune nango au monde maman on se va basilica yo ka blo yo ke membre famille nanga ça ko no aller fort mais na biso ko taza ko pekisanga na sakana na bango te po ba ola kisanga nzela diam mais ko lelo ko mo finga na page nanga yebi ke na yebi longi te mais na yebi kombo na ye na talibo ye na bendi na bi akomande boy o to mona na kate to mona na nde to mona na wapi merci beaucoup et petit solo to banana sujet d'actualité lelo balobi actualité za double Adidas Arena et affaire Ebola. Les actualités. Toujours sur là. Quand on a une question double Adidas Arena et affaire Ebola. Banda tozo bande émission, ozo bande émission boye pende. Dès le matin, on dit que moko kamusanga. Double Adidas Arena actualité. Est-ce que n'a quoi volé un secret à double Adidas Arena? Est-ce que bien artiste fait Ego la loi qui salouane? Artiste am ta loi salouane. Ah te kay lopango. Producteur thème artiste te producteur a banga qui te même bakolo Adidas boy to ko céder salle boyete ozo mona te ke ba billet zo sala na maboko ba ce que izaki ba billet que faire à loi qui te ba billet ko se retrouver na restaurant c'est que faire à s'approprier marché et net so louer salle de fête type na obeta concert na salle na mariage au pesi mbongo parce que ba boy ka risque à des habiter ce qui obeta parce que il y a salle yango pona tembe pona fali pona po batune bazo bimiseka rifa la fali mais yo lobi bonga fona zongelo parce que to ba analyse to ça l'analyse normal yo lobi que non yé mo ga lu sal aote kanguna ba resto ba place de parce que eza en ligne wana eza makiona parce que ceux qui sold out on a comment ils se retrouver na page d'affaires na page Adidas Cezati na page Adidas Cezati vérifier on a chombote mon cher yo na linga ko po overfier kambala moko senga na chetembi vérifier chombo eza wana overment que garder à vérifier ba moko aseki aseki Bon, bino neni boyebi ke salwana yemo te biso te mutu nyoso même lelo to na monde antoidi même moi na muki alloué pour abeta martyr ya faire est-ce que bi ko tsambongo te ah bon bah ça la plaît bon fongo la porte pas ko ta commanda
ya nango bitumba musique mwana mwasi azoloba yo kan ça suspension pona ni ba yo zonga na tango ke poto Laurent tendance on va voir na aide bofungo la porte commandant s'il te plaît pardon penda bofungo la porte ce qu'a faire à mati atu ba kota kaso ba mama est bazo 10% tendeni bango marketing ba na streaming ba futa tena bien wana tango artiste chango na page na eti achango na chaîne YouTube na e vous comprenez ce que tu na YouTube est-ce qu'à coûte $10,000 na limite mais ça qui dépense à combien comment collier sa musique ndero ba lo collier sa côté kalupa mpona obeta ba sala minene o eza minene pona yo po Adidas on ezé le côté fallait que tu ba welela e pa ba producteur au monde aloba kanga za orgueil te ba welela ngana ko gérer bango te mais il faut na ba ko kabola ba tâche notre parce que azana ba makambo belé ya ko sala ouais même na intervenir à l'obi ba Dubai ba tuna ke o gérer makambo famille ten na biso abi en fait bino peta on te besoin na Côte d'Ivoire ah yo fan ça na Côte d'Ivoire fa de tout na kin au moins mais tant on va comprendre que na Côte d'Ivoire tant on va vani moi mukena kin na biso bino ko beaucoup regretter c'est que c'est musala na biso yango to pona to se retrouver so to ça ba voix et vient exactement que to ya ko pema ah wa to zala ah to pema te to ya ko se retrouver ceux qui tozo voyager mais ce que tant pour la tout sur la scène masolo de tozo la question il y a Adidas Arena selon yo lui qui est artiste fait rigola à Louagi salle à salle sold out c'était ya wana monde qui ba billet se retrouver selon yo na ba restaurant parce que ceux qui ba parce que aux monde que ba pesine de faire tala ba restaurant et ça ba congolais ba restaurant za ba congolais o ba parce que ba bi tout ba qui actualité parce que ba lobby que ba lobby te mais est-ce que wana ça faire rigola ça aza le sel le abi après wingé après maison mère ya beta fait deux fois na salle moro ya munene ba concept de wana za salle za terrain basket za na 7000 places to yebe ba kombo arena wana tant fali abeta hôtel Accor Arena na 2020 oebit des places congolais prononcé à Bercy tant comme arena fali abeta na 2020 Kofi aye ko loba arokene na new arena o ya beta teti lelo eza maladi makasi pona eveli ku aloba arobeta ngona tango na restaurant chez Gabi à sala conférence de presse aloba ki a omemaki sinjora na poto ezaka na fin 2022 on comprend fin 2022 l'autre on a 2024 est-ce qu'il fallait prononcer à beta na hôtel Accor Arena est-ce que toyo keli kombo arena na mnoko nani mais monsieur mais quadra lobi ke yé mutabandango mais quoi bandango tango quadra yebete quadra akantia ke tozana monde o bango bazako sala succès quadra tona respect belé pona toyebi kazako sala succès na étape au monte mikolo azoboa keloko mone matisa pantalon otala ke ngona rep matisa pantalon boya kaka boy wana otumbola aluka ya base atumbola aboa ke la jibeti yo kanste mwana tsuka ya kaka boy matisa pantalon et bon yo kansa aboa ke la nani dielo mata to sama kambo arena to tiko provoquer fe ozombana quadra avanda na ye na kwena ye na ngwende na ye asala succès to na respect makasi mais ce que aux époques moko boye fallait n'a pas de conquérant et ça te permettre baninga msuté ba travailler to pesa be baninga msu chance to linga to lobela bango ba mona côté ba faille za ba ya vers Fally si ça demande une collaboration avec Fally on ne peut pas refuser ce qu'il fallait à kosala parce que net héritier boy comment qu'on soit courage à roloba que na obi misal album mais na sali ba featuring était on va dire maintenant que non malembe na boy ko ganga parce que biloko na meli on a lié croissant na lié ceux qui na lobby belé na dépenser belé na roya ko sanzango eza perte pour na ko landela ngo na lié ressources pour na dépenser penda kutinga na olia croissant vous comprenez featuring est important au monde il fallait bazu nini single wana ya personne bige pour ko clôturer le sujet o ya barena pour yo lobby non ko felo mi de fatigue parce que Fally teatika te ami azana age nini atika na sens ko loba ninga loba ke yemuta ina kombo arena te wana fa viatika de fatika de faza la nde fierté moko nanga ya ba misisa nanga po asenga bakoko masenga kai pa mwana moko parce que monique moi na nde fierté na minute pour autant solete autant Suzuki te parce que Suzuki comment beta ba karaoke vous comprenez vous comprenez ma sana ngai sikoyo azo senga bakoko pa mutu amoni aka capable de pese koko ya bien pour déjà ça na bakoko ba bloquer bazawana ti baba koko te mais yé pa na ndi azo ya lobi ke bako ya bakoko te yé pe azo luka viese ka comme luka ADA omoni vie lo kwa mi fingi saka eza biloko aboye et pas bateau ngate yote ngana ofinga été mais ba warrior ba cœur sensible
Vous comprenez? Tant on vient le bibo, warrior ba yo kakate. Au moment où ba attaquer qui moko ya ba journaliste ba défendre afali. Au moment où ba warrior ba souper na qui. Mais est-ce que Eriozo loba bongo ke vie ba warrior ba yaka mabe? Est-ce que tu rôle ba to zara na kati ya quartier latin to landi ba propos ya artiste na Suzuki 4x4 era auto loba ke no ba propos nenga sa attaquer mon afali donc fali netka moi jaloux on dirait moment on dirait l'équipe batou ablo moi genre on a ba propos na tenir une émission ya ba confrère na ko total qui ya Suzuki alobaki ke fali ezana ba temps fort ah ba temps fort et yo ka temps fort à Suzuki mawa yo kaiye awasembonge alempela mobali nanga alempela mobali nanga omoni congolais amoni caméra merci nalingana bimiselo komo mena tiki nanga ozo comprendre sikoyo alempela mobali nanga o comprendre c'est que Suzuki aza PD te yoka kasi yango na debi te netsanga ko taka libanga te mais kulibanga il faut qu'on pèse sa précision libanga il faut qu'on tanga combo ya mutu opesi na personnalité ya mutu parce que libanga eza comme très sensible on comprend alempela mobali nanga ozo comprendre parce que mutu aza même du mal ya ko différencier mobali to mwasi et puis aza na problème ya sexe nezo ba to mobali to mwasi et puis ayeba mutu na ye eyeba na galite soki eza carré to eza muki omoni te eza kento ba Suzuki en tout cas ba mona omoni komati saka ekolo seba yebo lingo tikanga na libongo na kekolo kase ba Suzuki ba mona ganeti omoni ba Suzuki omoni place fallait aza ya ratango ke poto ke ko perdre vision en fait Suzuki a ko kaki pe ko sala mais Suzuki malgré et ko akoka ko ça n'est pas local mais oyo place fallait aza lelo Suzuki nde il fallait ka salango parce que exemple omoni jalousie wana la seule façon qu'on revendique est ça qu'on a dénigrer parce que net Suzuki lelo ça la choix na Suzuki n'a fallu on a aucun de kobeta un orchestre nani parce que Suzuki a beta ka na $50 na jonga $50 tarif na $50 chaque dimanche on comprend mais si on y a reposé peut temps fort c'est beaucoup bino pe ba beaucoup ça temps fort net il y a tant où y a solo ba temps fort au moment qu'il y a émission Marius babimisa ki ba temps fort il y a concert à Fallait batu ba oningisa mitu o comprendre batu ba oningana parce que batu ba ke ba concert fallait les arrêter est-ce que faut bimisa on ka lelo ou c'est là ba betika la rater les ba jibe on betika la ka so ke tika la tête on a image professionnelle te na émission fallait image professionnelle ya concert déjà ça qui message fallait répondre ki bino indirectement batu ba ke quoi concert etika la tête bu image ba la bino extrait o comprendre parce que mutu net Suzuki aye pa lobili ka mungana o batu mayele boto landi Suzuki Suzuki na di mal ya ko différencier sexe ya mwasi na ya mobali na ebiti alobaki mobali na conteste ni soka ye ko répondre au moins que le passé na ye rattraper ya Suzuki musique za ko ganga te et puis oyemba na solo Suzuki aza facile ya ko imiter yo kana nazo imiter facile mawayo keye manatenzere mawayo ozo comprendre aza facile ya ko imiter en fait ba Suzuki aza mutema mabe Suzuki na kuta na matanga papa na bango oyo kanzembo aliputa na kitambo yo kuta na kamba bilon to fanda ngana ye asomba maître mutu ye kutu mutu asombela biso masanga te mutu asomba masanga maître moko boya za masa ya ba vena nga desimanga batanga na bango na batete ndai asomba maître ya avocat ya bitumba ya avocat po ya avocat ko sombela nga tirbo moko ta sombela nga tirbo moko asombela pe petit tolene belor asombela pe tirbo moko on comprend et pas parce que na Babylone Suzuki afana na sengle aoka nzembo aliputa aole la papa na ye na nzembo aliputa on comprend parce que Suzuki aye ko finga fali po aleki na TV peut-être ça façon na ya kanisi ka rozonga mais o eza na age Suzuki alinga zonga na actualité yango te age pousse une bonne musique age te na age zo ngo sala makambo moko boy OK bata on eza lisouté net na ko personnel exemple je n'ai pas de problème avec lui Lacoste au moins que tant o ya ko luka polémique na faire ya ngwana te parce que au perda qui descend là kabose mbwa kanda on comprend batu net bato ba yemi na ba dynastie ozana ba komona bango o ba yemi na dynastie soleil yemi na dynastie oyoki yo kasko soleil akenda le poto akima kikin
mais tant on a stabilisé pour bon ngunda ba bomba kango jalousement pour bon ya caillou balia on pas va tenir to lia ka staff bo l'été balia kango jalousement quoi bombi aya azongi asa l'orchestre manduki atalisi nani atalisi pas fali parce que fali aza bien soko tirer bato ba ochao ka facilement. Vous comprenez? Les gens n'ont pas bêta le soleil. Ça fait combien de temps na banité vient bêta le soleil? Azon chanteur a été pas fandi hein non. Te wana zaki petit na bazane na quartier la te Francis. Francis. Bazane na quartier te petit on n'est pas fallu à kokate. Azaki ko simbela nani yo. Dino lia ki ba chombo na basinga soki ba sala musala. So de azo sala ba installation. Aza chanteur. Te aza chanteur te. Petit on aza chanteur te. Ah, mtabuta kitira. Omoni soko moni ka mutu ayebi ko yemba te. Na média. Vous comprenez? Na monde na média so mutu ayebi ko yemba te. Obi aya ko imiter nani? Suzuki. Na monde penda ya musique. So mutu ayesika ayebi ko yemba te. Omoni petiana azako répéter mingi soleil wanga facile à imiter na Suzuki. Mais so ko pese voix ya fallait ko kangote. Vous comprenez? Parce que azaki pas fallu azaki na ba vienne ba banana quartier latin. Aye na ba vienne asimbe na radio lek ba kusinga courant banini. Vous comprenez? Mais est-ce que par rapport à sujet le loso de côté le londe ba doit le loto ba ki ba bi musique ezongelengi parce que guerre au ba ndo lukaneti ya faire na fali ba concert ba fara arena côté arena. On a fait à Betty Paris la défense arena, à Betty place à 40 000 places. À Betty place il y a 16 000 places. Hein? À Betty place il y a 11 500 places. Azo beta place il y a 7 000. Mais tu l'as dit ba qui ba pousse. Non non beti te. Ba pousse côté ils a sous 8 000 tenez comme 13 000. Ah kenda qui déjà ko visiter salle, ils a 7 000 s'il te plaît. Dès le matin, les lots on a une technologie ça mystique. Tu es capable moi na moko muki azo beta biso ba kombo ba poto na ba venir poto. Vous comprenez? Technologie ça évolue makasi. Tozali sur une époque où on était bazo ko saka biso. Vous comprenez? Les lots moya ko kosa mutu na musique za biso te. Parce que nyonso et ça la mayo posa na accès. Ce qui fait Adidas na arena wana bazo beti ça na salle Adidas nde lukaki nde babiye se retrouver na ba restaurant parce que Adidas ngaka gérer babiye ye moko ateki a pèse artiste pour cacher na ye mais bazboyi ko zo risque wana pour na perte pour la perte ce que faire abeta c'est Adidas na beta on ye moko alloué nenga waze ko mi beti saka soki Olympia wa kenda na ba mission boy mais wazo ka pa yo beta pas Adidas yepe wazi ko accompagner ke ba loué yepa yo beta wazi ko ba ne vérité soko ko loué mo ko tangu twazate etali na ngwa Adidas arena te soko loué na yo etali biso yo nini yo mais comment soko faire ateki parcelle pas ateki lupangu ndenga na martyr pateka ka webite na martyr pateka Marty babeka ça na mbongo na epot omoni sponsor oyo azaki ne moko wana a capable o sala ba marketing na ye moko te ayaki ko epoleye tipo na kabakate wana oya ba masanga wana kotanga comme on était une émission na ngai okoya ko sala publicité ya ofele oso comprendre mais ce que et puis pour moi na kaka ke a cotiser le côté sponsor ata moko taya te babi bakanga ga Yeba bakanga ke yeba te et pas maman Denise pe bakanga ki maman Denise ya ke maman Denise to moto ka makila to lia te me fali sko ba so na maman Denise fali la tipolo fala beta mewe mera se ki fali yo poni se ki saka mingi yo rabine ndo de la beta te na bien te niveau te David Mangaya qui me fait répondre. C'est la question de tuning. Tu n'as pas Gaulois. Tu n'as pas de mission à Bino, pas de mission à vérité. Tu n'as pas de mission à Bino, à Poissanga. David Mangaya fait Gola, il me a camolé Baroum, Nengi. Soit qui m'y est pour Nani. Qui m'a donné soit Nzembo, Obimisi plus de 80 chansons, dynastie volume 1, volume 2, ils ont 40 chansons. Mais Nzembo, je vais ta carte rose dans marathon, quand même, na 8 chances autant. Tanguela la troisième. Comment on a dit alors Kikangu tu ma berade de Kikangu na volume de Kikangu et Betty tangela nga 6 chansons tangela nga 5 chansons voilà déjà tangela nga 5 chansons tangela nga 5 chansons ya faire et ça la sangisa na volume 1 na 2 ezote kama wapi na ba ngana yo to ebi secret ya ba vie na YouTube yo nga na ko informer likambo ba vite ozoboya koteka na ba point bazote kate parce que l'artiste bazo lié sa musique en fait na âge faire ça nango 48 ans malgré balongoli âge mi bana habite soki Adidas arena et comme il faut beta il faut quitter ces âge il faut passer âge à balle azo banga nini apesa âge normal 46 ans
48 mais bato na ye publier na page 46 pona bazo publier pona nini po bazo banga peut-être na Adidas il faut kokitsa âge po aye ko beta sala munene na poto après 13 ans parce que ba concert fali muto afongola ki fallait ba remercier tant que ba remercier te ba concert la bango bande sans impact parce que et ça lui on nini alobi ke ba remercier concert sans impact to moni ba combattant to bengaka ba combattant ba bokechu ba iso ba to ba combattant ba concert a fallu mais tout le monde n'est pas faire rigole parce que tout à fait d'accord ba soutenir même artiste parce que c'est les un impact c'était les seules façons bango ba frappaka et pas muto azali kolo pour bango ba talama parce que il vu que de ça ba comment ko lien na YouTube ba comment ko lien na internet pour na ba lien bien internet il faut ba beta na il fallait ce qu'on faire ils vont gagner quoi pour faire parce que non ceux qui bazo attaquer faire ba gagner le parce que bayebi ke ba warrior ba focus na ba date na bango eza na juin baza focus na double stade des martyrs so bayebi ke faire abete le komoko ya mukie soki to lobi to tu faire to boma eli susu makasi parce que basala ngo na kimute mama bete malgré basala ngo mais au moins il fallait abetaki mais fallait muto zongi sa musique na poto romane malgré wana gendarme ma poto apesi poto apesi fali ba soda ba sécuriser fallait une musique na poto et zongi et la qui c'est force artiste maintenant na zongi ça dit le matin mais ce que mais yo lobi ngona ki kana ngambo ba golo yo so lobi fali ba golo ba lobi musique ko zonga ndera bango ba bandi parce que musique na poto ne na musique po zonga faut sala munene ba mo zonga na sala mukete bazaka ba il est très qu'il tirait la fait ba c'est documentaire raté bazaka na ba argumenté parce que tango yo zo ba kana musique zonga tango biso to beta maintenant na sala ki po bino bo beta le lobi no bo sala fier que to ke poto boke poto boza les sans effet ya combattant. Et ça nani azongisi makambo nani a honoré Congo lelo na matière en musique faire jour ngana ko comparer faire abeta nano ata Paris la défense arena comme ça ndé okoya jour wana autour nga question fali faire parce que jusque là dès le matin jusque là ils ont manque à respect c'est le goût azo féliciter musique c'est Léo c'est un warrior s'il te plaît il vit que de ça a comment ko liam bongo na YouTube na ba page massa ya faire ozo comme si warrior te azam massa ya fali papa aza yoka aza master ya fali et là on va beba nana fali okomeli mutu amoni message te osengaki mutuka soko yokaki li solo ke te ba c'est le wasenga mutuka na bosana ki boina bon nde il faut le kana TV Blam su ba réglango na médiaté au moins net ba répondre na ti lokola blam su ba réglango na médiaté likambu ya ngana o masana ngai ke toza msamo Néana batu suba warrior msuna kondana bango on la problème na warrior mais aujourd'hui ko sale remarque na TV au moment que ça ba nguna ya fali matière po bako finga nani ba yo finga fali net exemple na on peut ce exemple ya clip de mère sala ki ba critique à clip malgré biso na to bi ke basi mikuse ba rapa penda polité na ba langage basi mikuse ba respectera ba tout na passe moi ça beaucoup sont des mères bazana na balangage mabe mais bazala ga mabete na au fond na mutema ba mutema mabete des mères ko zani mangala mabe azo maloba mabe malingane papu na ye mais a condamné qui clip na première intention ça qu'on comprendre sens ya clip ou bien sur des amis mon bateau a mon muto okatsa des bateau akatsa désert na chameau so ki biloko na ngaka lo bango parce que nga na koki ko lo bango même mutu azo traverser poto pour la lème tout le abi clip wana tout le benga na poto abi basalanga selon ndenge bande ko biso ba sénégalais ba bango ba kendara bongo na clandestin bango ya donc ya basala clip wana basala on a Dakar et ça moi histoire selon ndenge ba sénégalais ba benga ngo migrant de rêve na quoi expliquer au clip débute au monde rouge hein rouge la kisaka danger somme tous en danger ndia ngana linga penda couleur rouge te atane lamba Baeko la kisa artiste ngunzami atali mutu na se. Il a expliqué mutu aza faible. Pour tant que biso ça très faible pose la solution to ngunzami a courpi otali na sata joue sur lembi na terrain. Au moins ata ngunzama kapone il a expliqué que faiblesse moko ezali. To yo komona maman moko asimi mwana nene épaule ngana comprendre nzembo parce que ngana yebi kokoma nzembo. Asimi mwana na nene épaule baseki mekoseka ya mawa. Ya esengote bakoseka musu ya mawa. Maintenant on a appelé moi au revoir bazo kabwana appelé bénir moi na appelé mbote kende ko luka to na passe ngana tika na passe soki yozo robendanga parce que awa na oboya biso mbale to dans la surface moi na ke ko sani ko luka vie to mona a traverser bazamba à traverser océan to mona er mo ko fana na ba clochard hein oh to benga ba sans abri avant na bango
mais amoni akutana culture moko asika bato baobina bamoto babaluka na moto e moko mwana seki koseka yesengo bato na basimba na bango boye okomwa mwa mwasi ozali kobina na basimba ne est-ce que nakutana culture ya sika nakutana bato ya sika makambo ya sika je peux même maintenant commencer ma vie je peux même réussir ici mais possibilité to mona e mwa mwasi ngoko abaluka atali na sima boye est-ce que non place na komi et des musiques place na ozonga pa ya musique na vie il ne faut jamais abandonner mais il est possible aussi de réussir chez soi au moins ndeba comment qui na clip on na suka ezaka priorité ezaka te ko kende na poto pour na ko réussir mais au ko réussir parce que tout le monde bandi kumsuna nga na lembi poto ngona ozonga na ngai boina boy mais un moment afandi na message na ngaso na futi na nga kurama ya mundele na futi ndaku na voya na nga na lieba na baotanga naza na nga olie na bandele su via passe na zaina ngona na Afrique. Donc, il y a possibilité que on réussisse en Afrique. Vous comprenez? Mais koloba qui est clip est parce que clip on a un message. Vous comprenez? Au moment qu'il y a un souka bacheke, il est possible de réussir aussi et pas nayo. Vous comprenez? Si quand il y a un clip, il fallait qu'il démarre mon amour mutakala au 4 désert alati bigini azabu atia mabelo. Vous comprenez? Biloko wanande ya mabeto boya ki tozoboya. Ouais, merci beaucoup parce que tu as le commis minga pour la mamouana et moi si jeune mais ce que pour nous mais les camarades pour rechuter bon les camarades ba kisa ba warrior ce qui les camarades bon eza des mères à ça les critiques des point de vue naé beaucoup ça les remarques en privé mais mutu moko ko yape ndenga na boyi na ça les remarques est-ce que na fingi mais na ça contre ba propos naé mais tu ebi ke basi mikusepe bazaka penda respect mingité balinga makasi balinga penda ya solo ba impoli bango bazwaka mukuse na ya latisio ya zwi mulai na yo alati akofingwa komando ozo comprendre donc basa pena mangala bien te na soko za na mwasi ya mukuse na vie batutu bana basi ya mikuse il faut ko supporter bango ko za mutema munene soko na mwasi mukuse faut ko za mutema munene a cause alobi le likambu ya euti na mutema te alobi mais suyo makasi basuki ça pena batu mutema pona komona mwasi ya mukuse ya respect za rapasi donc c'est ce que je peux dire des mères ba warrior baza na ya défendre pas pour bien mais ba supporter pe maloba mabe na ye parce que ye eza nango nature na bango en fait to benga bango tuyeke to benga basi ya mikuse tuyeke na chiluba tuyeke to benga kayeke za mutu amukuse donc c'est ça. Merci beaucoup de vraiment na suka ya ochiter mais ce que par rapport ya ba ndengo to somona le ba propos oyo nous l'a dit ba nous ya fali ba défendre ko faire le bi aza selon bango aza Pelé et puis fali aza roi Pelé fali aza Messi par rapport ya ceux qui ba joueur bleu moi genre wala selon squad qui fait Renan bon ala ndeka pe na vite ngasko tangelanga ba kombo to ke lelo kwa suka selon yo ezelo kwa suka bon tangelanga ba musicien ce qu'on a déjà na place ba joueur ba joueur faire ngaza nani faire lingaka zala nani yemweni tokei tokende mwa yemweni asala makambo bien te na mboko te yemweni asala makambo mabe na mboko te na lobandi kasi te yemweni asuka na ba imana na biso te yemweni kasi to betela ye maboko e mo pe ba bendaka yeke abeta na équipe nationale poza ko changidi to mona bangidi mo boy to kangi kuti bilamba be boya be exploit faire pas tondisa martyr yemweni abeta na martyr atia ba 3 bi na martyr tangelanga fali azana Fali aza Lionel Messi Cristiano Ronaldo en fait aza Cristiano Messi parce qu'ils ont joué rôle parce que Messi a joué Coupe d'Argentine a joué la Coupe du Monde Cristiano a joué Coupe d'Europe a joué Coupe du Monde vous comprenez parce qu'il y a bêti 3 arènes dans un double stade ce qu'on a besoin Fali n'a pas besoin d'argument a bêta 2 dates na Bordeaux a bêta double stade des martyrs jour muto ko sala biloko ya sali wana na ya changer ba combo tangena nga musicien muso s'il te plaît Kofi Olomide azana obenge nani Kofi en fait félicitations na ye azana aya imposa Chacho na ocha na ran ya ba roi Pelé na obenge Johan Cruyff muto aya na Toro na Barça oyebi Johan Cruyff est-ce que Kofi azana ti ba Johan Cruyff Johan Cruyff ye muto aya na Toro